émission wana ya Mama Top o barandrango viral lelo muto sala émission na ezanga nga mutu na yamba Mama Top tozala na confrère nanga Ivipan. Très bien. Mama Top parlait na ndekona Suzy Bantu. Émission neza kutu avant la mort de Suzy Bantu. OK. Neti ndena azabe ezana mutu moko. Ezana actrice moko oyo. Nazo souhaiter nzamba sunga fona kiluka eto solola. Ezu moi temps. Nalo bata comment? Wale gola Suzy Bantu te wana. Suzy Bantu. C'est pardon. Alors très bien, ce qui Olandi intégralité ya émission na au comprendre Mama Top alobi bien. Ce qui est dans mutu nga fona senga pardon bien mutu nga nazaka na besoin na ke luka ngai moko. So Olandi intégralité au monde kezali Suzy Bantu. Atanga na kombo ya Suzy Bantu. Azalaki nano Belleville la patronne té. Très bien. Awa nano akenaki nano pas maman Olive té. Voilà. Nano azwaki nano dombongo té. Voilà. Ici elle ne représentait rien physiquement comme ça pour beaucoup de personnes. Mais dans sa tête elle avait des idées oyo et quoi qui construire au batubélé peut-être les babana qui ignorer. Voilà. Oh lelo et tomboli théâtre à Congo. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, précisément dans la foire, il y a Fikine International de Kinshasa, donc place pour tourner l'émission à Visual Lelo. Voilà, un grand merci. Na binonion surtout, abonné na binonion surtout parce que l'émission est sur des chaînes, na Top Media et puis na Top Max officiel. La chaîne où il peut amener toujours d'informations après. Il y a un bino tonton Arisa pour na 1000 raisons qui nous amènent. Awande ba chaîne oyo en tout cas soki to zoamite na Top Media to ya kana Top Max parce que eza ba chaîne moko oyo informaka bino oyo pesa bino ba information ya première. Mais voilà, un grand merci à Deyona réalisateur na biso pe oyo za o bazo travailler d'arrache-pied pour que cette émission ils la réaliser dans de très bonnes conditions. Et là j'ai dit un grand merci à Exo na assistance ya Julia Mandala, tonton Bob Molema et maman Bianca Zanga. En tout cas, fou les ans à Simane et ma sécurité, bazo assister na réalisation, il y a émission na biso ya lelo. Voilà, sur ce plateau, Toza Lelo na tonton Tadingalapa. Tonton Tadingalapa. Na rasi bote ko mona na mission yote ko leka. En tout cas na bagi na osala série ya ba tonton na biso nyos de la famille bota. Photo solo la na bango parce que ba maman ko solo les ali bote ko mona nga na tonton Mundir ba après tonton Mundir ba to yaki tonton Bob, tonton Prince, tonton Yam Fiambe lelo tozana tonton Tadingalapa oyo tokomika ko betane ba masolo concernant l'actualité nyos surtout ezoleka na autour ya madame Belleville et puis na théâtre na biso. Voilà. Na osenga na ba cameraman na biso ba réalisateur na biso tout ça baza même langage na ngai ba fongola biso déjà pour que ba internet na biso ba mona invité na ngai ya lelo qui est monsieur Tadingalapa qui j'ai dit bonjour tonton Tadi. Bonjour mon frère, bonjour na bande ko sur Rolanda biso, bonjour famille Libota, bonjour à l'impératrice maman Belleville Kondi. Nazali Nesengo, Nazala parmi Bandeko yo au porté choix na yo mokolo lelo. Donc voilà, c'est-à-dire mais faut bayo ka goût, mais beaucoup plus. Je commence l'émission avec ce qui concerne la promotion de madame Belleville. C'est ça. Au Italie Moussa parce que si je suis comme ça, si je suis ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est grâce à cette grande dame. Très bien. Alors namonaka eloko ya ko tombolate à part Moussala nae. Voilà. Parce que biso to tombolaka cerveau, biso to tombolaka oizaka tiamitu. Voilà. Donc une femme qui a une bonne tête, une femme qui a des potentiels très élevés. Voilà. Et beaucoup tanana bino boy na ba plateau. Voilà. Pour profitaka. Ya ko laksa bato munene ya Moussala ya madame Belleville azosala. Ça fait ça. Très bien, merci beaucoup tonton Tadi. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Tonton Tadi ya mboto ko tanaba masolo mususu. To fana on a des docs. Na ebité film ngo et filina nte mais soki commentaire nous anini par rapport à film qui oh madame Belleville. Des docs ezali parmi chef d'œuvre ya madame Belleville. Très bien. Azali parmi chef d'œuvre. Ouais, parmi chef d'œuvre. Très bien. Parce que Azali na chef d'œuvre est belle. Très bien. Azali écriture ya maman de Bellevue. Voilà. Azali réalisation. Il y a maman Bellevue ensemble na ba frère naye ba Tomina ba Kimbimbi. Très bien. Azali écriture ya madame Bellevue. Alors c'était un bon film. On a recommandé la jeunesse
na ba famille na ba papa ba maman ba zoatan ya kolanda film en tout cas ba koza déçu. Moi j'ai du mal il y a que commenter film surtout lorsque film est nous les canons de très bien du fait que na participe alors il y a ba tournage ba film on na banga canal lo ba eloko peut-être suspense nano et bimité na film ngana na plateau bo na bimishango et ozala eloko vraiment il y a malamoté mais au moins na sengi na bandeko tout bokende botala des dogs eliko lobaka mboa donc ba comportement pe ya bato ebele to mona lelo na réseaux sociaux et ezo kokana na ba comportement ya ba mboa donc c'est un peu ça lorsque la tête est vide c'est tout le corps qui souffre. Voilà, merci beaucoup tonton Dadi, merci. Et tonton Dadi to tikala na masolo ya madame Bellevie. Je pense que na kosenga na ba réalisateur na biso ba aider biso na élément ya madame Bellevie autour la nango ensemble ngana bino et puis nous allons revenir pour continuer cette émission. Voilà, c'est parti. Pour léser mon tour, non, t'sangute. Sur la tête, oh, léser bateau baotala. Non, non, t'sangute. Toi qui pas tous on pas et bien là chroniqueur ba artiste comédien. Ndeti yo, on a raté mon salon. On comprend. Allez se comprendre, on m'a ramené na le bana suite. Par rapport à quoi il faut pas comprendre. C'est ça, je te fais comprendre. Naïbisi ok non, on a obligé te. Ok, aujourd'hui image d'après yo que ça m'a bé. Sur la qui sango les batum suba otala mais on les kisi yango mais nga non kato maloba biso to ebité parce que donc batum europe ko aider biso sur sport sangana beaucoup plus les sous ba chroniqueur donc voilà quoi par rapport il y a les Kambwa qui président muto oyo tozo ça marche il y a Kamaleon donc ça veut dire que tozo tambola malembe donc Raf na pende ezalaka un jour na mboka na biso ba industrie cinématographique et coma enfin ka bato ba mona fela musana biso pour ba sentir que non ya solo tozalaka ba lutia wana totalaka na ba série au monde que force wana eza na casse na kati na biso mais y a pas moyen de le faire parce que toza limité na makambo belé donc nzambe penda so asali grâce bato ba okama ba lo baté ya solo ba Bellevie oyo bazana biloko kati za ya bombana donc voilà. Bellevie oza toujours na sema ko le papa Elombe ou salle déjà groupe nazala prester surtout pour les locaux wana nazala prester au salle groupe nazana vraiment na groupe Simba nazo bosser na kati ya groupe Simba parce que na pembe nanga nazana batebele ba pesa nga conseil maman Domitine Makinza wala maman aibisanga zana patience za motema okita maman mimi na boyo kana kata Chine maman mo bien couple mo ya bien o ba pesa nga pe ba conseil donc la pesa bino ba mbote trop ebele donc yo aloba kike a komi ko sentir na ba propos nanga c'est comme si na comme na moi orgueil donc nanga kana singa na fan wala beaucoup de excuses beaucoup de pardon. Non, la format caméra, donc c'est juste pour te demander pardon. Ce qui n'a pas propos de ma façon de parler, de ma façon de s'habiller, ce qui n'a les acquis, en tout cas, veuillez me pardonner parce que c'est un look ça la pas si ce babi n'a comme une orgueil. La lingangote parce que même la Bible nous dit l'orgueil précède de la chute. L'orgueil précède la chute. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Donc, estingel la biso photos ala na komi kitisa. Donc, jamais la pose na orgueil parce que de retour sur ce plateau, na si que touti kolanda élément ya madame Bellevie émission à Salaka na en tout cas cette émission autour kolanda na bino sa date ya kala vraiment kala. Tonton t'a dit madame Bellevie alobaka déjà eloko moko autour kolanda na bino ke souci na ye. Et Salaka quel est théâtre ton dolo ba théâtre to longo est-ce qu'on a monde ya maboké to yé pena na vrai sens na pena théâtre ya film et soit place na et puis ba industrie genre ba maison ya production lelo to moni c'est comme si ma loba ya madame Bellevie et komi koko kisama. Merci frère, moi je suis très heureux, je suis très ému de voir que cette femme avait déjà des bonnes idées depuis longtemps. Voilà.
cette femme avait déjà initiative Yamalam depuis longtemps. Ce qui batali vidéo, c'est une vidéo qui date il y a plus de 5 ans aujourd'hui. Voilà. Azalaki nano Bellevue la patronate. Très bien. Awa nano Akenaki nano pas maman Olive T. Voilà. Nano Azwaki nano Dombongote. Voilà. Ici elle ne représentait rien physiquement comme ça pour beaucoup de personnes. Mais dans sa tête elle avait des idées oyo et quoi qui construire au batubélé peut-être les babanaki ko ignorer. Voilà. Oh lelo et tomboli théâtre à Congo. C'est une fierté. Maman Bellevue, tout en suivant la vidéo Obisonio Soto Kolanda, Azoko déplorer comportement Yamabe. Voilà. Il y a des comédiens Oyo Bazali, des chroniqueurs. Voilà. Mais quand bango moko ba comédien na o ba koma ba chroniqueur na ba chroniqueuse batu bazo ya ko bebi sa image ya bande ko na bango na place publique. Voilà. C'est comme ça ba reconnaître ka un bon prophète ou une prophétesse, ce qui a lobby les kamou. Voilà. Et qui sami nde ba yebaka été cette personne elle est vraiment de l'autre côté, il y a bon côté, il y a histoire de Yamalam. Madame Bellevue aloba makam o bisoto vivre lelo depuis longtemps. Voilà. Alobiango aujourd'hui comme on a comédien, azui muninga na ye comédien. Image o yebi ke ekoki ko nuire na personnalité na ye na dignité na ye na image à frère na ye ya sœur na ye mais akozwa ka côté wana ya mabe aye amemi yango na télévision pour luka moyen à nuire bande ko na ye voilà wana à l'époque quand madame Bellevue défendait voilà ba image ya ba collègue na ye ba image ya théâtre azalaki nanu na biso baye o to lobela été voilà azalaki pe nanu na bateau bazo finga été voilà azalaki pe nanu na bateau yo babanaki beaucoup plus ko se plier na ba ordre na été voilà. Là au moins elle était libre mais azoko défendre nini azoko défendre ba bonne cause voilà azoko défendre makambo o ezali ya malonga c'est comme ça que nga na sala réflexion pe na sala kango do mettre fois. Même les comédiens, oyo, bakuma, chroniqueurs, ba chroniqueuse, aden wana, il y a hypocrisie, il y a mouté mamabe, la majorité est réclamée à bango. Très bien. Parce que Mbouma oyo, il y a l'idée sous, et zalaka kanakati, il y a l'idée sous. So que ça dit constant aujourd'hui, mon frère, vous allez constater que toutes les personnes oyo, descendent à comédiens, na ba télévision, o bakuma, chroniqueurs, ba chroniqueuse, bango nyon so ba uta na théâtre. Très bien. Banda au sommet soukati na linzaka okomona ke non bazali ba comédien dessus voilà bazali batu oyo théâtre et ba gagner na théâtre voilà. Bazali batu oyo bayaka na théâtre juste pour na ko spionner bande ko na bango voilà. Bazali batu oyo ba rater makambo ebele na théâtre maintenant échec na bango baluka ko justifier yango juste en s'attaquant na bande ko na bango pendant que voilà. Bango na bango bazali secteur moko basalaka eloko moko voilà. Cette femme a bandi côté les mélango depuis kala jusqu'au jour d'aujourd'hui azo continuer côté les mélango voilà. Voilà, maintenant pour nous la question na yo dongo tuninga wana. Voilà. Vous savez quoi dans la vie d'une personne oyo etambusaka mutu ezalaka makolote. Oyo etambusaka mutu ezalaka kitoko na ena bilamba do alatité. Voilà. Ce qui fait déplacer une personne c'est sa conscience, sa tête o ezana kati. Ouais. Koyoka ba propos ya madame Bellevue mais ça veut tout dire. Le lot Tokozala est honnête. Le lot Tokozala est honnête parce que cette femme, c'est une Azali parmi ba maman Oyo, Bayana théâtre n'a pas objectif bien précis. Très bien. Bien précis. Très bien. N'a pas propos naie à l'obité que tout ça là effort, tout ça là makasi. Voilà. To banda ko bunda na biso, to banda ko beba na to banda ko finga na to crier batu ba finga na gauche, ba finga na droite mais alobi nini to tambola malembe lokola caméléon. Très bien. To koma ti bisika oyo esengeli poto luka moya to koma objectif ezali que le théâtre à Congo lelo ba compter ngo parmi ba industrie ya minene ya monde entier. Elle n'a pas parlé seulement de l'Afrique. Elle a parlé pour na mukili mubimba. Voilà. Maman Bellevue avait des objectifs bien précis. Oyo a tracé na ba objectif na ba principe ya vie na ye. Oyo nyonso azaki nango besoin yango biso tozo komona lelo. Voilà. Yango tozo komona lelo ba résultat ya musala na ye ezo komona na lelo et cette femme comme elle était déterminée voilà. Azu théâtre na place odo azwa kiango azu théâtre na époque oyo ke il faut
ce qui nga na ko tourner do epana yo na peso mbote ya likasu et sili yo kei lobi pe nga peso ki oye donc likelemba aye alongo li théâtre na niveau na amatisi yango akomisa yango de place et comme parce que dans sa tête azala qui déjà na ba makanisi wana que non soki nzambe asalinga grâce un jour secteur oyo fona sala nini na tombolango azana kilo azana charge il y a émergence il y a théâtre parce qu'aujourd'hui s'il faut parler il y a Oetali la quantité Bellevue Télévision est en quantité. S'il faut parler, il y a qualité, Bellevue Télévision est en qualité. Parce que c'est sec, il y a un monde et ça, la industrie. Industrie, et ça la défini par rapport, il y a des éléments, par rapport à respecter les normes. Et si vous suivez Bellevue Télévision ou Bella Production, vous allez constater que nuance. Et c'est pour qu'une industrie est respectée, la Bellevue Télévision, principe c'est que Bellevue fait aujourd'hui, et ça makambo Bellevue, abandako lota, et ça projet au Bellevue azala na yango et puis asuka wana te pour comme ça lisusu mosala na ye elengi. Bellevue est allé étudier, Bellevue a fait l'INAN, Bellevue n'a pas fait l'INAS, Bellevue a fait l'INAN. Très bien. Donc, Azali professionnel. Très bien. Bellevue Azali interprète parce qu'il y a beaucoup de nos artistes. Lelo Bazali ba artiste Bazali ba comédien, Bazali ba interprète. Il y a une grande différence oyo ezoko existait entre interprète na artiste. Voilà. Comprenez? Et ça na batu misusu bazoya ko incarner na bango kaka barol oyo ba pesi bango. Mais Bellevue azali artiste na A majuscule parce que Bellevue écrit Bellevue asali ina. Elle est na côté kuna déjà abuki onyonso etali ba parvenu. Oyo baya na théâtre par défaut. Oyo baya po ba leki santan na bango na théâtre. Oyo baya po na baluka moye ba nuire na ba vie ya bandeko na bango. Voilà. Elle a fait l'inon. Bellevue a apporté savoir na théâtre et aujourd'hui les comédiens sont fiers. Yakolobake place autocomi c'est grâce à notre collègue Bellevue Ndebiso Toza Otoza. Donc c'est déjà un acquis. Tonton Tadingalapa, oza proche ya Madame Bellevue. Tant qu'on va dans s'il faut répondre aux questions, en tout cas, na limite aux parti pris. Le cours de Madame Bellevue. Nyon surtout yaye ezalaka rose mais nalingo ebisa biso o e debiso vraiment na ba internaute nyon surtout ba otala biso partout dans le monde. Madame Bellevue est-ce qu'elle va monter mamabe vis-à-vis na ba ninga na ba comédien? Elle s'appelle d'abord Belinda Bellevue. Soki na chaîne Bellevue Télévision bota la description ya chaîne wana bota la définition ya chaîne wana. Voilà. Bellevue Conde, c'est une personne qui a une bonne moralité. Très bien. Une personne qui a une bonne conduite. Très bien. Une femme qui a bon cœur. Une femme qui aime tout le monde. Très bien. Bellevue, Bellevue, la majorité des comédiens, je l'ai dit, excusez, mais Bellevue a poussé à Bango et Belé, qui ont ça la chaîne YouTube. Très bien. Très bien. Je cite ma soeur Marina Laba. Très bien. Jour Moussoussou, Marina Laba voulait écrire un film pour la Candy Star. Bazo sur l'anan de Konabango, excusez-moi, il y a le bango. Bazo sur l'anan de Konaye, Bellevue, Ayoki, histoire on a bien. Alors, mon ami, tu sais quoi? Tu as tous les entours. Ozana Mayele, Ozana énergie. Ngana za prête. Il y a quoi porter mais forte la chaîne na yo. Très bien. Ba participation nyon soyanga. Activer chaîne na yo. Film donc kota do epana yo. Très bien. Na fana isusu na Madame Bellevue. To solo na bande ko misusu moyen na tanga ba komona bango do ezate pona les été. Voilà. Baza ba mama ba papa. Très bien. Ah yepsa bango esengo na ngeza. Omoni ndenge tozo tourner boye. Lobi pe obengi nga to tourner kuna. To sepeli to lié to meli to zongi. Très bien. C'est-à-dire Bellevue Télévision n'a qu'à besoin de azala kaka Bellevue Télévision yemoko. Na yemokote. Naza na besoin que le kola libanda ya Congo. Voilà. Baba zwa ki place na biso mingi. Voilà. Baba bande ko na biso ba Ghanaé na Nigeria awa, na Angola, na voilà. Afrique du Sud, ba gagna qui déjà marché.
na Afrique awa nga pe souci na nga eza biso to telema na ta oyo biso pe to gagner ba marché wana na ndenge elongo bani yaya. Belleville n'a même pas la force ya ko boma même ata nzinzi. Belleville n'a même pas la force ya ko sala d'être jalouse ou motema mabe pona bandeko na épreuve. Eza lelo na bandeko misusu o baba ba créer bakana bango pour chercher à détruire la vie de cette femme au nom de Belleville, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui mama wana kana mabeo batu basala kaye a supporter bango bongo na ba mabe na bango. Le contraire c'est batunde ba comment mais maman Belleville yo peut changer, maman Belleville boyete, maman Belleville boyete. Oui. Mais ye ayoka babilo kwana te vie na ye mission nzambe atinda ye. Le Seigneur Jésus-Christ moi na papa aya na sena moyo ka pona batu ya malamu te. Ah ouais, ye penado aya do pona batu ya mabe. Il est venu pour sauver le monde. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes bandimaka été. C'est pareil avec Madame Belleville. Azala jalouse mouté mamabe et pas nani pe pour nanine. Parce que Azali la toute première chaîne éducative il y a théâtre à Congo. Elle a plus de 290 quelques mille abonnés. Oui, il y a 300 000. Elle a enregistré plus de 2200 et quelques vidéos. Aucune chaîne au Congo, depuis l'histoire à Congo et Salema, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elle n'a plus rien à donc à prouver. À jouer ça, Moutounion sur le théâtre, à participer na écriture ya Madame Belleville. Mais eza na batu misusu Belleville quand on dit ayako incarner rôle na écriture na yete mais na écriture ya mutu ba inviter Belleville à yé à sali musala mais Belleville écriture na yé et jouer ça mutu nyonso pe ebimisi mutu nyonso na théâtre. Une bonne maman qui a un bon cœur, son souci est à théâtre de Kelly Bosso. Très bien tonton Tadi. Tonton Tadi oyebi ke na vie et puis pardon na bakisa donc le moko voilà na sena moyi awa ba parfait ba existant na bangote. Très bien papa, nous sommes remplis des imperfections de toza awa même nga même yo ouais kolobake mutuana ndenge donc azaboe aza bongo ayebi lisumu te na vie na ye lokuta même na Jésus kuto atuna muto do asala na no lisumu te azwa libanga abamba muto do tikala monate à l'époque. Voilà. Vous voyez donc c'est une personne qui a ses défauts, c'est une personne au lokola biso nyonso memote mamabe yango et foutenine. Voilà. Azana ba abonné belé, azana ba fan ebele na mokili mobimba. Histoire ya ba fan ya théâtre et bandi donc la Belleville télévision. Voilà. Merci tonton Tadi. Bango tout ba fan révolté. Mutu nyonso to azana côté mi ange na côté mi démon. Je pense que to solo li du côté mi ange. Il y a eu père Madame Belleville. Tout y a peut-être d'un côté mi démon. Où tu vois Madame Belleville fait ça qui Marina là-bas. Conseil pour qu'elle fasse la chaîne. Est-ce que Lélo la chaîne activé voilà. Est-ce que Lélo Madame Belleville a rappelé un plaisir to Marina là-bas qui mutali bosso peut-être Madame Belleville fait ça qui est conseil pour la chaîne. Baza bosoté baza bobe ba presse lomba ba ebi même chaîne na bango même presse lomba na présence nanga mère ayepsi boso la ba émission o ezotia ba kombo ya ba comédien na mabe. Très bien. Kalaté n'a retiré kombo nanga bino nyonso botanga so kombo nanga te prince est encore vivant. Très bien. Ceux qui bomoni moyen za te bo changer ba contenu bo sala makambo mosusu ceux qui boye vers nga ke mama naza na besoin na sala eloko boye soki naza nango no sunga bino pona kaka image ya malamu ya ba comédien. Très bien. Très bien. Donc à ces pila na batu ba même ba ba ingrat plutôt liboso na e. Là c'est le monde en tout cas. Okay. L'ingratitude des ana mokili donc voilà. OK. Est-ce que batu ba Hollande biso ko de biso na kombo ya ate des chaînes peut-être ya ida. Oh les réseaux ça la paix. Depuis un certain moment Deo. Voilà. Azo réalisé vidéo Oyo. Voilà. Gibson P Azo réalisé vidéo Oyo. Voilà. Je vais te dire un truc. Voilà. Oyebi Belleville télévision ezali chaîne Oyo. Oko comparer ngo atana chaîne mon côté. Voilà. Oko comparer na chaîne mon côté. Oyebi moi j'aime le travail de Madame Dinana. Moni Maman Dinana la douce. Voilà. Elle travaille tellement bien.
Très bien. Maman on a ceux qui a yé na théâtre eza que apé saka le meilleur na yé. Très bien. Ce qu'on rappelle na pona ko bandotanga ba kombo ba na tiaka ba misuzu ni na miniature ni na titre. Moi je fais la promotion de Madame Bellevue. Très bien. La chaîne Bellevue Télévision en tout cas, le reste laisser les morts enterrer leurs morts. Mais na ba chaîne tout ya Congo empreinte ya Bellevue ezali. Très bien. Ba chaîne Nyonso. Na ba chaîne Nyonso odo ça la succès na théâtre à Congo. Voilà. Empreinte ya Bellevue eza. Ba image pe donc eza wana. C'est grâce à la orientation, il y a Bellevue, c'est grâce il y a conseil, il y a Bellevue. C'est parce que Bellevue donc avait parrainé cette chaîne. Ni tete Bellevue mbelenaza onga naza te. Eza baba ba vidéo eza bino boza na ba technicien ba ko kendo ko luka et puis ba otie la bino naza incapable ya ko rappeler batu que chaîne X chaîne Y pour na ko pesa batu maloba. Donc ce sont des sujets trop stériles. Ouais. Voilà, merci beaucoup tonton Tadi. Voilà, tonton Tadi. Nanga tuna question parce que bato belé to moni ba ndeko belé ba sali ba sortie médiatique na bango ba olela na kombo ya Madame Bellevue. Ba lobi Madame Bellevue ye mutu azoboma théâtre na biso lelo so lezo kufa. Eza pona Madame Bellevue. Oh ndeko moko peut-être na biso ko permettre ngana tanga kombo. Tanga kombo ya ba inutilité na émission na. Ninga faute ça dit laisser les morts enterrer leurs morts. Boka non mais ce sont des inutiles. La moto yo azobeta li solo que Bellevue donc a bomi théâtre. Ce qui lelo azu peut-être moi temps ya koloba théâtre parce que il y avait une femme qui s'appelait Bellevue. Voilà. Donc ni tété Bellevue bango nyonso balinga ba bota matin. Voilà. Bango baza ba koko ya Bellevue. Donc ça dire faut baza la na respect belé boto c'est belé. Ne baza ka bongo baza ka redevable na Bellevue Télévision. Très bien. Et quand bango awa siko sonyo na moi basala autrement ça dit beaucoup goût. Donc boka goût. Voilà. Comment tu peux kola la ka donc la mukiboé tellement pire que de bêtises tu viens pour dire que Bellevue a zo boma théâtre. Pas boma théâtre na nini. Pas zo boma théâtre. Bellevue a vu théâtre na li Kelemba. Lelo Bellevue a côté notion que comédien au PC mbongo na maboko boité. Comédien faut tirer mbongo na enveloppe. Très bien. Au kangi enveloppe au PC yaya mbongo na yo yango. Avant déjà donc à Longwanda azuba mbongo abatu a classé na enveloppe. Très bien. Lelo soki toza na ba fan na Congo c'est grâce à Bellevue. Lelo soki toza na ba chaîne pe lelo ba chaîne e botami ezoko lobama batu pe bazozwa moi courage ya au fond la monoko. C'est cette femme. Très bien. Aujourd'hui l'émergence il y a théâtre donc ezawa. Na Congo et puis na Congo des donc na Bellevue Télévision c'est grâce à cette femme. Papa on a distraction, on a bamaké lanzela eza manque à faire, manque à contenu, manque à argument. Voilà. Même à Tabango, on a conscience, on a fandi boyo. Moi, on a moins pena à Tomoli théâtre. Voilà. Laisser les morts enterrer leurs morts. Bah ça va inutile donc. Pourquoi on vouloir topé ça kabatu malobaté. Pourquoi on vouloir papa Serge na papa Ale. Banani bazo quand vouloir bango. Batu ya SB c'est na rolo ba bazo kwa vouloir bango na ndenge genre bazo tenga misila bango tout est là bango moi bordier on dirait bango ba comment va bien privé à Madame Bellevue. Bellevue azalaga na groupe théâtral té. Très bien. Bellevue c'est une maison de production. Très bien. Acteur nyonso na Bellevue Télévision azakalibre. Acteur nyonso azakalibre. Omoni papa oyo tangi kombo papa Alain, papa Serge. Ce sont de grands. Voilà. Ce sont de grands icônes à théâtre. Très bien. Il faut respect et zalaka pour nous prononcer même à taba kombo na bango. Très bien. Il faut estime moko bo ezala même pour nous tanga kombo ya papa Serge. Très bien. Papa Alain. Et puis zomona mutu azobenge papa Alain. Mais yo lobini bazo tout est la bango ba bordir mais ezali éducation ratée, la mauvaise éducation au bazanango ne bazo ko panza donc pas bato na nyonso y a pas si eza kaka que ba papa na mutema na bango malamu pona ko luwa ko servir drapeau ya Congo, culture ya Congo er moko ba ke ba tourner ba sali o deux fallait ba sala mais na o état le respect mon frère respect ezaka ki mo mbuté.
Donc ceux qui tout est là bango va bordir et tali bango laisser les morts enterrer leurs morts. Biso to bi valeur ya ba artiste yango to protéger bango, to pesa bango respect, to pesa bango considération. Et les artistes aussi de leur côté faut pas mettre en valeur, faut pas mettre sa respect. Vous voyez? Donc Papa Serge n'a habité au comparer yena acteur nul. Elle a un G. Il y a Yemoko. Lorsque je dis elle, c'est la personne de Papa Serge. Voilà. Azali na G, il y a Yemoko unique. Totikali kaka na Ye. Papa Alain également. Azali na rôle, oh, il y a Yemoko. Azali na costume, il y a Yemoko. Voilà. Papa n'a pas mérité respect. Voilà. Bazo mérité vraiment respect. Les inutile ceux qui bazo comme on a que musala Papa Serge bazo ko sala na Papa Alain. Ceux qui ezali musala ya malamu te etali ba toza ba kilo benga ba inutile. Mais eza pas baza utile totali. Non. Tu sais yango na loba. Mon cher, tu sais lorsque la tête est vide, nous autres mobima de nyo kwa maka. Parce que une personne avec sa conscience au pena mutu pena que non, azo pena temps. Voilà. Ba policier bien akoya po alo ba bêtise na kombo ya Papa Alain en bas à tout est là ba to ba bordir te Papa Serge ba tout est là ba to ba bordir te distraction. Restons focus na Belle Vie télévision bisika nini oyo makambo malamu zo salema, c'est ça l'essentiel noko. Voilà, merci beaucoup tonton t'as dit lelo. Je pense que l'émission Mama Top, c'est une émission où ça date déjà. C'est une émission Kala. Mama Top en tout cas, c'est une bien que l'émission a cité comme Moutou, mais attends comme Moutou. Oui. Et lobby a confirmé dans l'émission que Moutou y a le qui faut faire pardon. Et ça là qui n'a pas permettre d'entendre comme voilà. Très bien. Et ça là qui n'a maman wana teo bango bandolo baké. Donc c'est une grâce et pas donnée donc à tout le monde. Place il y a pardon pena et pas Mama Top et za la canine et surtout pour na bande kono ya théâtre na bande kono nyonso bazo talo na mokili mobile. Place il y a pardon. Na comprend question. Ochaka pardon hein. Ochaka on a place nini que so sali mabe. Ah d'accord. Voilà, pardon, na tous les deux côtés. Na tous les deux côtés. So na sali mutu mabe, na consciente que na sali mabe na senga pardon. So ipe mutu sali nga mabe. Ata so ki ye moko aza conscient ou consciente ka sali nga mabe. Na limbisa kaka to ba nzambe. Nzamba lobi bo limbisana. Mbala tuku samona sambala sambo. Donc tel mais les kimba libéré do elingelo ka nzamba lobi ke il faut ka ko limbisa. Merci beaucoup. Mais na vie na aux atana mutu moko te peut-être au sala mabe inconsciemment ou avec conscience aussi. Ou soit avec conscience né mon cher à Otolobawa. OK. Bien moi na ndekona na ko sengi pardon te. Puis na bande comme sous pena ba silike là bazali na tête na bino bazali hein. Maintenant nous peut-être besoin de temps à na terre sur la pété. Peut-être le pe ba misusu maman. Peut-être be sur la rapé mais nantima voilà à garder. Déjà na soigner de makamnyo so na réparer déjà. En tout cas tout ça bien. Naza donde naza na cœur ouvert na vraiment na problème ou rancune ou haine ya mutu moko te na théâtre. Tout ça bien. En tout cas nga po na nga baknyo so tout ça bien. Naza jusque là na nté. En tout cas, et l'autre, naza bien. Na lingarango te ba haine ba rank na souhaita rango penzate. Na et comme ça nga faible so naza na mutu to so la te na comme faible. Et comme ça nga faible na comprendre phénomène en te mais so to zongi à bon terme na sentir que ndire elo mo ezali na nzoto nanga ezongi on dit zayo ozanga ezongi ezongi na kokate toza bato to ko bunga d'une manière une autre mais il y a que to solo la kate. On a dit na kokate. Très bien. Il y a distance il y a distance eza. Net inde na za bezana mutu moko. Eza na actrice moko oyo. Nazo souhaiter nzamba sunga fona ki luka eto solo la. Ezu moi temps. Nalo bata comment? On les gola souci ban tout wana. C'est pas non. La pesi mbote bantu de moi, la pesi mbote bisigaza. Maman ozo pardon. Non papa zela tout on a des maman question, maman a répondre. Maman azo ko reprocher na nini.
Bon, ngai omoni nini? Omoni le na leka na télé na betaka lisolo mo be na tangaka kombo na ye. Mona na mutu ngai moko nazwaka nani wana na décision na motema ke ne fona ke na luka ina sulana eza suzi yango moni tango bolobi likambo posenga ba question ya ba relation na bande konanga mbala moko esprit wana yeye na moni idée wana ye na bino mutu fona lukeza petite sœur na suzi bantu na pesi mbote bisika non senge pardon voilà pour na tanga ekombone na TV nga pardon lobelange lorote do ezarabile inanga na senga pardon facilement comme bonjour. Le pourquoi je dis Bazaba inutile. Voilà. Donc j'aime bien le travail que tu fais. Omoni c'est pas facile. Composer, au composer, au sali, toute une série, il y a des questions et tout. Voilà. Depuis ton on a qualifié ça 3e ou 4e numéro aux autres enregistré. Voilà. C'est pas facile. Voilà. Omoni depuis un certain moment bisoto lobate, bato ebele bazo loba mais pourquoi le communicateur de Bellevue ne parle pas? Pourquoi pas silencier? Même dans les commentaires, non. Voilà. Si j'ai n'y tende moto zaka utile. Et ça, papa, c'est inutile. Donc il faut qu'on minimiser ango totike lango ba commentaire, totike lango ba fan, ba gérer ango. Voilà. Laissez les morts enterrer leurs morts. Yangonga na yepsa que zaki manque à faire, manque à contenu, manque à intelligence, mais tout est lo ko ezate. Batono ezo chaka makele la pamba pour eza vide. Émission wana ya mama top o barandrango viral lelo. Muto sala émission na ezanga. Nga mutu na yamba mama top tozala na confrère nga Ivipan. Très bien. Mama top parlait na ndeko na Suzi Bantu. Émission neza kutu avant la mort de Suzi Bantu. Ok. Alors très bien. Ce qui Olandi intégralité ya émission na on comprend. Maman to parle bien. Ce qui est dans mutu nga fona senga pardon bien mutu nga na zaka besoin na ke lukangai moko. So Olandi intégralité au monde kezali Suzi Bantu. Atanga na kombo ya Suzi Bantu. Maintenant ezali na bandeko na labo na bango ya bêtise. Ba lobi non to coller nani siko buzoba. Bazui balingi ba coller siko buzoba et pas Mama Top tout en connaissant ba capacité na ba potentiel ya Mama Top. Très bien. Parce que bango ba jouaka na ba psychologie abatu. Voilà. Ba koya ko bimisa image wana ba commenter mabe na kombo ya Mama Top pour que bato yo balingaka Mama Top ba yina Mama Top. Voilà. Ba mona Mama Top a commis inutile donc Mama Top azana yeka lokola bango. Voilà. Mais en réalité c'est pas ça et moi personnellement ce ne sont pas des sujets on a refait lango 2 3 4 minutes parce que sinon ça lango déjà émission. Très bien. Pour faire croire aux gens, pour faire comprendre aux gens que tout ce que bazo koloba wana ezana ngo lokuté ça émission kala. Bazo luka matière, bazo luka quoi vivre, bazo luka lipa, mais lipa ngo pe bazo luka ngo dona ndenga mabe. Donc bazo nyo quoi. Voilà. C'est-à-dire beaucoup goût. Bagoyoka goût. Tonton t'as dit ngalapa, voilà. Ah, je pense que tous autres dernier virage il y a émission à Bisso. Tonton t'as dit Bosekaka tout ba fan. Il y a madame Bellevue. Basekaka Maman Yobo Inatanga Combo, je crois qu'il va devoir comprendre parce que vous avez invité Fona Chao à l'aise. Pourquoi tu te réfères toujours dans ma question il y a Batomisou? Non, n'a place no kende. Non mais depuis bandika ka maman non. N'a place nazo kende. Mon frère, Yoka papa. En tout cas, je vous dois du respect Yaya. Le travail que vous faites Naba travaux ba frère Messou ce bazo sala est différent. Voilà. Bio ozo sala musala ya mutu. Donc ça dit faut réfléchir et belé. Mais bango ezaka a ramasser aye a bandi a fongoli caméra a bandi ko finga du. Tala ko finga donc ezaka facile hein. Ouais. Mais koluka koko kangisa question ti o reformuler ngo bimisa ngo ndenge yo ozo bimisa eza facilité topé ça ba inutile plasté toti la bango biloko na sanité voilà tozo kende tozo pesa ba inutile plasté ningo lobi na tuni question ngisa boy
Pamba ma question na yo. Ouais, parce que au zéro quand on a souka peut-être au monde ngo peza question bien. On a éclaircissement pe et puis il y a batu misusu. Bo c'est kaka ndeko na biso on a autant kombo na été ningi ba vidéo ne pesalaka et bimaka sur la toile ninga ba ndeko bino ko to boseki ya tanenga zo bina boyena et lelo to moni vidéo ya madame Bellevue pe sur la toile ninga zo bina ba danse ya ballet batu na bango pe ba komi ko lobake bo tombeka na même eloko ngo bino ba ndeko seka to tomber na même eloko to bano seka. Bellevue azali professionnel ya théâtre. Bellevue a fait l'INA. Bellevue ballet eza moko ya ba cours au Bellevue atangeli. Oyo atanga. Très bien. Oh papa. So que na INA ba koyeb so que non na génération ya ba Bellevue. Parmi ba étudiants ou ba étudiantes. Oyo babanda kozwa beaucoup plus na danse. Voilà. Bellevue est parmi ba étudiantes wana. Très bien. Et puis Bellevue azobina na nini azana scène. Scène oyo ezoko signifier nini. Et puis azobina danse nini. Voilà. Ce qui olandi histoire wana so olandi film wana. Bellevue azaki lokola coach. Très bien. Oyo azoko apprendre batu mabina. Très bien. To copier nani. Entre Oyo et Salema, na o et Ezo Salema, qui peut nani o akoki ko copier mutu. O doit ça qui avant ou bien o doit y au sala après. Bolandi. C'est parce que film on a sa date. OK. So que otali film on a sa date, et ça film à kala, et ça liloté. Très bien. Et ça film à kala, c'est-à-dire tout ce que Bellevue touche devient de l'or. Voilà. Banzela nyonso Bellevue donc kaleka miel do ko ya kanzela nzela fo batu balanda. C'est tout à fait normal, azali modèle, azali marque. Eza ba question ya balabala, eza ba clameur publique, eza ba voilà distraction inutile, laisser les morts enterrer leurs morts. Voilà. Bellevue ndaza bongo papa, aza complète maman wana na degré moko so na danse a kobina d'une manière professionnelle. Eza te que non faut abina Alexa ba mipende na ye, Alexa ba su na ye, Alexa ba kola do alati na se pour que batuba luka moye ba zuango ba comme sango lokola actualité non. Ce qui otali même ba danse ye à Zobina. Vous sentez que akangi et loko na ye wana awa. Elle est très à l'aise avec sa sœur. Mucho pipe do bina makasi. Donc voilà. Donc distraction. Bon voilà, merci beaucoup, merci. Naebi que vraiment Bozala qui est belé à Rolanda Biso. Tonton t'a dit tous chité na biso na des messages par rapport à et pour na batunyo surtout balinga surtout madame Bellevue. Voilà, je na kolobaka na bandeko nyonso. Yaya. Restez focus Bellevue télévision. Voilà. Bah si j'ai obino bozo koloba mais tonton t'a dit bo lobela ngote pour nini bo loba ngote bo commenter te pourquoi parce que tout le monde en est inutile. Très bien. Ils a distraction to tikela ngo bino ba fan bo commenter bo gérer ba to wana bo sila na bango. Nous on n'a pas le temps parce que nous sommes obligés à protéger l'image à Madame Bellevue et puis à la comédienne Nyonso. Parce que aujourd'hui, soutenir Madame Bellevue et Zali soutenir comédienne Nyonso. Pour Bellevue à travers mon côté. Moi, ce qu'on a au-delà de ça, on a pas si Aris, Moutoumoko a comme ça comédien. Mais pour akumisa comédien na bien fois ya afinga comédien mususu o salino do lokote o mona bazo benga bango ba fille wana ya maboke eta ba fille wana maboko mais yo ozo soutenir ou ozo kumisa ou ozo défendre fille mo bope ya maboke donc na yepé o tchena kati alors restez focus Bellevue télévision bozo soigner so bope sa na chaîne wana bo sala musala na bino do na ndenge longo bani botala bo partager ba biloko wana balabala ya bo tikango bo kipango te voilà bo kipango te laisser les morts enterrer leurs morts. Voilà. Maman asomba silence parce que silence c'est ça arme oyo et l'équipe a armé tout même la Bible donc lobby gardez silence et moi je combattrai pour vous. Voilà. Donc Azali évangéliste oyo ate akabatu à travers ba film naye et na boyepe nous devons refléter ce que Madame Bellevue apporte dans le monde du cinéma et Mboka Congo. Que le bon Dieu vous bénisse. Voilà. Tu continues à regarder Bellevue télévision, tu continues à partager les films et tu liker. Voilà, c'est l'essentiel. Hein. Voilà, que le bon Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés pratiquement
à la fin de cette émission. Un grand merci à réalisateur Nabiso au réaliser émission qui tourne pour que et comme la bino na kuna bino. Et là je dis un grand merci à tonton Yam Siambe au abane ko la Nabiso depuis quelque part et sans oublier tonton Prince Luamba, tonton Bomolema, ba clin d'œil spécial na bino. Et là je dis un grand merci à papa Franck Kitenge depuis Australie et sans oublier madame Renate Kitenge. Émission et Céline Nango, on a vu notre prochainement numéro. Au revoir.